Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Soko ya Congo.
Une parisienne qui se respecte. Dans mon besoin, au Bessamon, on a maillot à follow l'ombote. Patrick Mwabila, RK, autour de moi. J'arrive pendant, pourquoi ça va sans moi? J'arrive. J'ai vu double maître d'assis et dans des jets. Yes. Ok. La fougue. Patricia.
Merci pour tout. J'ai dit à les Touzi, les CG. CG Diabo. Nabisaka Linda Kembo, Linda Kembo la main, oh Linda. Nabisaka Linda Kembo la main, oh mon Linda. La blonde, yoga moine. Aïe, il a le mal au moine. Ma fille, on ne blague pas avec le feu. Musique, Drangheta. Est-ce que ça la Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express, izali agence ya si, oyo bakutia biloko, pe uzwi yango na assurance nyonso. bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu kuzali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusukano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, biro batu kuzali na photo. Oli kutinda biro kwa na Afrique. Na uza kutuna Global Femme Express izaka wapi? Izali sika kubunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Rille Léon, Bandiku. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons la fête par conteneur, les frais maritimes, nous avons les frais aériennes et tout dans l'avion. Nous avons la petite colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanake, nous avons un service funéraire.
au cas où ozwi problème ya décès kozite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso makili na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo bandiku global femme express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpo na biso awa ezali rapidité confiance na sérieux global express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko seko nake komitikanga moko na bimana